nayaki nafandisa nanu makambo na nga stable zela nanu zela azala wana ozonga ozo comprendre lelo na fier bana na nga na bana na nga toyaki biso misatu toana 3 passeport na biso yango na koloba kutu bon toana 3 passeport na biso oyo eza sur eloko ba congolais te donc eloko premièrement nanu nalandelaki makambo na nga na lignement na logique parce que nayaki kosala maseki na mutu te nayaki koyoka soni ya mutu te non nayaki koyoka soni ya mutu te nayaki koyoka soni ya mutu te awa soki na na kopi na nga nakende Amérique na kei ozo comprendre kata nayaki na ngai koyoka soni ya mutu te donc nayaki na ngai te ke o mutu akoseka nga nakongola balabala nasala nini nazwa donc awa eza ewe makambo oyo etali nini eza te na se sacrifice na lamuka 4 heures na ngai na kei misala na ngai na osentege yaya oyo amoni ngai nabengaka ye nabete matolo aloba yango abenga youtuber moko basala émission na ya awa nasengaka na ngai te soki na posa ya mbongo na obenga. Nous voici au rendez-vous de l'histoire. Comme d'hab, donc l'actualité nous oblige. Donc, mon ami Lelo, c'est le samedi, le 1er mars 2025, comme d'habitude, donc, Ndeboulangaï. Moutou Moutou a rebellé, Makizembele, Nalbaki, Lelo, il faut qu'il m'ambango, donc, parce que trop d'appels, Nalbaki, il faut qu'il soit rapide. Neni, la moni pena, Biloko, bah, facile, mais Neni, c'est le papa. En tout cas, JR, bonjour d'abord. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour, Bandeko Touba Olanda Biso. Vraiment. Merci. C'est ça les premiers marques. Chaque mois, chaque année, Zanet est au esprit moko sika. Donc il faut qu'on mise en Zambé, comme si biso les premiers marques avec ba difficulté oyo. To passa na ngona mokili na minute au bateau baza à l'hôpital, to senga ka Nzambe guérison place bazali, to bi ke mingi pe batiki biso na mois de février, biso ba otozui occasion à côté dans mois de mars, donc ils ont besoin de l'occasion. Merci beaucoup, Makissé. Mais comme d'habitude, donc ça peut aller pour attaquer parce que trop d'appels, n'a sur notre téléphone, on a fait des panzala. Donc, il est comment avec juste pour la maman niquer, n'a habité. Mais si vraiment maniquer, ça ne va pas dans le sens que mais quel piano monté mama bé à bouille parce que JR yo travaille à quel piano, vous savez, mission à quel piano. Mais est-ce que Azura il y a maniqué va sur le quartier? Ou yo kata côté. Bon, premièrement, nano, au moni makambo yo eza makambo mo boyenga pe ezo déranger na makasi parce que batu bazo benga ngai ba appel ezo continuer kokota kaka dossier ya manike et comme dossier moko boye et comme sensible vraiment mais bande kona ngai oyo peut-être bozo déranger bozo benga air tout ngana loba muto akomona ba étape mususu manike a passer na ngo mona ngo grave. Et ça peut-être moto ayana nous poto te. Moni batunyo soto baya poto, bayebi ke débit à poto, tout le monde akuta na kana oyayi. Parce que wana ezana ti baptême. Baptême tout le monde akuta na nango. Donc ezana ngo eloko moko boye o eza gravité, il suffit kaka ya ko conseiller de kona biso a mwasi manike akende kana makambo malembe a supporter ko passer na ba étape wana parce que eza étape o batebele ba leka nango. Mais tolongola bato bakuta ba parents awa babotani awa peut-être bayebi ba histoire wana te na bano peut-être ba parents ba mema poto peut-être ba yeba ba passe wana te mais eza nango makambo eleka la yo pe mama nani mama kisibi vraiment sincèrement parlant bi ke maniki à travail pour travailler maniki à travail pana yo mais est-ce que Rose a tenté vraiment au récupérer maniki aya chez yo parce que ça ndako munene ça sur 3 chambres donc ba chambre c'est sa vie. Bon, manike, premièrement, nano, dans mon question, on a pu batebele benganga. Premièrement, nano, manike aza minerte, manike azali nano, leki nangate na kobenge yaya parce que manike toza âge moko te yaza moi plus âgé par rapport nanga. Omoni manike azui décision ya kofanda na poto to sola na manike. Na meka ko yebisa manike ke manike okoya sala makamno na Belgique te. A mutu oyo to sola na manike aya ofanda na Belgique asala makambo na ye na Belgique parce que lelo bato musu ba comprendre te makambo ba loba manike na Belgique nan est-ce que bi
producteur ya Kinkester vient na biso Pierre Badiat azana Louvière ana bandako ebele aza mobali ya grande sœur ya Manike ya papa moko mama moko. Ah mais pourquoi les jeunes de yoté? Olobi? Pourquoi y chez yoté? Non, makambo oh ba raison oh Manike aboyaki koya kosala masone na Belgique. Ah mukolo ayebi makambo wa luka sala. Parce que Manike apesa raison abi Belgique be michel za la rebelete azala besoin oh ana besoin sala masolo na e place oyo ba plateau ba TV za ebele alandela makambo aleka pe ba plateau na ba TV. Bon, okoki ko forcer pe Manike te a mukolo ana choix na e parce que mutuna ana liberté ya kosala makambo na ye na mboka lingi. Asala ngunda na ye kuna a libre okoki ko forcer te mais conscience ya Manike ayebi ye moke na pesaka e conseil tozala na ye mwa pembeni mpona meka pe ko encadrer na makambo ne mususu. Mais oui parce que na yebi ke yo koto déjà on m'a soulevé parce que moi je crois Manike ça un peu imprudence dans le sens que ça n'a pas plateau parce que partout que ça plateau peut me vendre la paix. Oui, mais ça n'oublie pas plateau il ça d'abord un document la potonne l'intégration des alliés vraiment capital. Mais de konanga JR mutuma wote ayaka azwara document na facilité boy. Manike pe bato balingi ba commissaire net ke yende mukanda compliqué. Migenye mangana ya poto na 2020 na kuta ba migenye bazaka de na poto. Mais migeti lelo azape na mukanda te. Manike ya poto liboso migenye mate. Manike ya poto liboso ba Marlène Kasanda te. Marlène aya depuis 2000 soki 2000 combien? Aya ba 2016. Lelo peut-être ba Marlène pe ba koksi ba 8 ans. Manike ya pe poto liboso ba prince ba qualité. Ba prince ba qualité ti lelo na ba simi ba dokité. Moi, je pense, makambo ya mukanda, ils ont facteur chance. Peut-être, Nzambe, na ye, ayebi jour, ya kozo makambo na ye. Et là, c'était que Manike kakaza, mutu ya liboso, oyo, peut-être, a souffert na makambo etali dok. Batu baza ebele, oyo, pena nou bazu dokite, baza ebele, zara Manike morote. Mais oui, je sais, mais parce que les Cambo, les jeunes, okoki kozala na France, ozu mukanda liboso ya mutaza na Belgique. C'est na biso Aruna boka ngunda na sima na biso baken mais ya azaki doki liboso na biso. OK. Ozo comprendre? Balobeso azali artiste lobeso yaki poto aumela kite. Ah osageli ya lobebe. Ya lobebe sala 7 mois pamba ba favoriser eza facteur chance. Oui, grâce. Ozo comprendre? Sikoyo ezali na ba condition mususu o mundele apeselaka mutu mukanda mbangu o ba congolais peut-être balinga peut-être ko s'intégrer na ba condition na te. Mais c'est ça que je dis. Parce que batu mususu ba préférer que ndofana na ba province ala ndela ba dossier na bien peut-être Manike visibilité neza ifaza na Paris ba plateau ba dini ezaka choix na ye. Donc là côté wana vraiment même Paris ça va la province ça moi me vendre ça la quand on va le monde que me vendre ou yepé la Paris ça problème té. Mais priorité ça d'abord l'intégration, et ça d'abord mukanda na yo, ya on l'équipe mutuya. Et ça toujours pas faire la. Mais na lobi boye mukanda ezali teke eza eloko tokoki kobetela ngo masolo te bato mususu bafana ba province ba umela pe na ba province bazo pe mukanda te. Bato mususu pe bazwela mukanda kaka na kati ya capitale. Donc ya makambo boye ya ba facteur science moko boye o yaka. Mais nga monaka na selon ordre ya mundele parce que nga monaka neti mundele afongola bato secret ote. Secret ya mukanda na poto rapide fo muto banda na centre. Omoni toana ndeko na biso Matika Songo. Moni Matika Songo era ye poto. Akena no province na momi na ye bakefa na ba centre. Matika Songo na ndimita akokisa 3 ans na poto sa mukanda. Tracy Mbelenga po aya ko s'installer na Paris akenda na mwasi na ye na province bakoti ba centre bazwe ba doki na bango ba ocho bimasiko Paris na neo. Ah mais c'est ça que je dis. Donc il faut favoriser d'abord place mon bois un peu favorable autant merci quoi ba question zo poser nga netinga na za papa Manike netinga na parade non Manike mani mais ken ça peut muter malheur parce que toi le monde dirait on muter mabe faut on l'appelle mutema
sika motema mabe efana kende na kanga manike ndenga fande pa ndeko na ye wana ye moko azwa décision ko bima wana te aza l'aise pa ndeko na ye faki na ke olongole na ndako ndeko na makasi a préférer que za na ndako ndeko na ye ke kuna fande à l'aise asa ba live na à l'aise ndeko na ye afandisi à l'aise a préférer que za le pa ndeko na ye aza na Paris mais maman likambo déjà mi libanda ke donc vraiment ba bengani na ndako yibi ke c'est musoli na yete pour likambo wana abengi yo te pas expliquer choses za kinini parce que ba bengani na ndako manike normalement na ndenge ya téléphone atikali na ko expliquer na makambo ezoleka na réseaux sociaux te ke ba bengani na ndako soit en plus biso toza ba famille na poto mais na yebisa yo nga kenda na ndako ya grande sœur ya manike aza na Belgique ya grande sœur propre ya manike te afandisa vie na Belgique mobali naza banda da manike likambo oyo etali ndako place ya kofanda selon mwa ndenge na tambola ndenge na mona bandeko manike akozanga place ya kofanda te na ndenge ya famille mais qu'est-ce qui fait que non lui que non azali banda eza pona ndenge azo s'intégrer te azo sa vie à la légèreté ou quoi azo kanzaka que non qui ne sera pas une misala ta zone ya ta zo s'intégrer te kama toro banini ya mamoni que non vie à poto za bongote bon peut-être kozala par rapport à la vidéo manike asalaki ke bandeko na ye soki basali nini mais toyoki version ya manike version bandeko na ye toyoki yango na te bongo soki ye moko manike se comporter mabe envers bandeko na ye mais quelque part c'est comme si bandeko manike bazape peu bengela na sens que manike mutasali tout mona bango bana mutu basiko omoni te quelque part baza bengela envers manike kozala inga neti na ndeni banaki te sa partie ya manike quand même komona bango yebani donc il va considérer soit qui na mbongo de ba président baza na mbongo de la considérer manike le baza na mbongo te mais ye mutamisa me komo na bango bon kobimisa kombo na bango toyebi ke kombo ya famille manike eyebanaka te à travers manike kombo ya famille Tunume eyebani makasi partout balobela yango eza nango grâce ya manike mais manike pe peut-être toyebi te ndako ofandaka te moyeba bisika ma ezotanga eza te apesi biso version ya oyo esali asala séparation na bandeko na ye mais toyebi te est-ce que ndeko na ye wana oyo abengani manike na ndako era oyoka pe kanda ya koexplike biso bavérité oyo abengani ye manike peut-être nga na yo tozala na raison ya mosusu ya kopesa te mais il faut toyoka ozwaka nde te oyoka matoi mibale eloko oyoboma kongo na biso yango wana omona Kisekedi ayo okosela Kabila makambo akoselaka Kabila makambo tellement Kabila bayebi ke ayaka donc répondre te yango tozwaka moso Kabila moso Kisekedi ye moko nde moto baaccord na ye ezo ambrie ye ya koselaka donc nga na aloba manike fo toyoka pe neti ngai fo nayoka pe version ya bandeko na ye mais oyebi ke moment oyebi ke ken sincèrement parlant oyo eza moment otya motu libanda te oyo eza moment oyo eza hiver moment malin en plein hiver fo mo ozela après tout baza bandeko moi patience wana mpe ezala oyo toza période na hiver eza place moment otya motu libanda te quand même bon soki ndeko na ye atie libanda peut-être eza na makambo boye eleki kuna peut-être oyo nga na toyebi te mais mpo na nga conseil ya bien epa maniki akende bacentre eza nango wana akende na ye centre c'est ça omoni intégration eza vraiment important parce que moni lelo na biso okende na bombeli yo te eza vrai maniki lelo akomondele référence ya bato bayokaka mpena keno bato balala libanda na bametro na poto bato balala libanda na bametro na poto libanda na dini na bacarrefour lelo ekomi maniki akomondele référence moko ekomi mpena keno ya solo mpena bato balala libanda na poto a partir ya maniki bon esala pasi me nga naza na preuve te ke maniki azolala libanda nga azomona kaka ndenge bato bazose déranger me naa na preuve te parce que ndenge nayebeli maniki ndenge ayebani wana ke maniki alala na libulu ya metro maniki bafilme te oza siri maniki alala na barestaurant ya banganda lombe oza mpena siri bafilme te bapanzana na réseaux sociaux aboya ndenge nini akoboya ndenge nini oza mpena siri maniki akende obo po ya bafilme mpe maniki ayeba te mais eza bapreuve ezomona na sens cagnotte oyo lelo bazosia Karim Mokonzi alobi keno po basala cagnotte mpona na maniki ezolakisa directement ke vraiment babingani kasi Karim Mokonzi aza moto akopesa biso exemple ya malonga te kosenga bato basala cagnotte
to soutenir Manike babengani na ndako ba parents na ye babengani pa bandeko na ye na mona pe Karine pe place afandi na ndako famille na ye na poto te ye moko Karine pe babengana ta na bisaeli mabe amenaka na ndako mama ya bango donc Karine kuta osepela nde babengana nde bato po bakoma na même pied d'égalité Karine ya lela na evi ya kanyos soki pe okoti na kati ya lisanga ya bato ba po Karine aza présidente ya bato ya bakanyoti ozo comprendre eza esengo parce que eza ekiri te eza moziki te eza moziki 100 kilo te il faut tokoma ebele ya bato ya bakanyoti te tout fait nombre bakoma ebele omoni makambo oyo esepelisa bato ebele baosepela nango me biso tokokomprendre te wapi bikomo weke ok voilà non oyo ezalaka wana esala bato ebele sentiment fort makambo oyo ndenge ozomona omoni neti baglore olangi baosepela fort ndenge Manike aza na nini omoni ndenge Manike aza babengani ebongo baglore olangi baosepela baglore mpe baofande mpe bamama ya bango te balelaka mama asundolanga na bana toza na poto baamona Manike mpe bon toyebi te est-ce oyebi ke yaya Manike moko azalaka yaya tom ambanga ebele mpe azwa mikolo aloba mpe baverité mosusu ezala somwa totikaka na sonia yaya bakoza mpe na makambo na bango kasi ya famille onga na toyebi te donc ndenge eza boye bato balobi tokaka lisolo na poto kuna bato balala libanda mais Manike akomi référence Manike akomi vraiment référence parce que même quand on est en Afrique on a que non moni na poto on a bon côté bato bakoma na poto au départ bato musala na ba parc bato musala ke na babilanga bato musala lelo oyo ba massa tout ba petit tout au za na kini lelo bazu référence bongo ya Manike donc comme sur référence c'est là que les potes là comme de Manike vous comprenez namoni danseuse moko ya wera akimaki namoni asali mwa video moko bato bakomele babi Tania lukozonga na oka Kinshasa ozomona te poto ese ebebi Kinshasa baje efongwami tala ndenge Manike adoki poto eza souffrance poto boyeboye bon eza pasi mingi eza pasi makambo ebele ya toyoka na osala tola makambo bazoloba mpona Manike awa Manike akomi référence ya souffrance ya bato ya poto il faut outa na source avant ozwa courage osunga Manike il faut banda na fali la famille omoni Schengen bato bateka mapango po je salue la présence de Kibokolo News meilleure page certifiée page obem moko tozala na TikTok Kibokolo News Kibokosu yaya ba live nyonso na TikTok ekomaka benga Kibokolo Kibokolo okanga TikTok donc ça yo moyen bato babanda ba live eza te pardon kisino simba wana ngape na yaka kuna donc avant bobanda oyokela Manike mawa bosunga ye bozonga na histoire afali poto bomonaka poto visa Schengen eza mopake eza pasi bandeko bateka mapango bakoma balocataire lelo mpona poto Europe me bakenda te bamisu balia bango bambongo na baagence bakota mpe poto yango te azalaki na fond na ye azalaki na boutique na ye akanga boutique ateka na boutique na biloko nyonso ezalaka na kati ya boutique atekaka po azuka visa Europe baescroka ya kota mpe Europe te yaya oyo fali asala na bajournaliste ezalaki ngolu ezalaki grâce yango na uti opesa exemple bato ebele baa na réseaux sociaux baka na bango na baambition te nde bomonaka bango wana bavivaka na taux du jour na matolo bamatoliste fali pupa na motema malamu na ye apesa bana wana nyonso bavisa ba 53 ans selon passeport
Manika se retrouva na visa 5 ans. Visa 5 ans okimela ini na poto Manike. Visa 5 ans okimela ini na poto. Sans ambition. Donc bato moko ata bapesi ye mbongo sikoyo ako s'en sortir na vie te. Vision ya te. Ambition eza te, projet nava. Donc bato oyo basala projet te na vie, bavivaka na to du jour na matolo. Bango baya basopeka original. Avivaka na sombelanga pesanga kabelanga. Donc ata opportunité moko eza liboso na ye kofungolela ye baporte aotala ngo te aotala na intérêt kabela ye $100. Bon, tokoki kosala mwa commentaire muke par rapport à makambo oyo Sarah to la lobby parce que tootya mwa biloko yango ndambu tozongela so makambo Sarah. Yaya na poto vi wana ya bisenga senga bandeko na ngai vi ya bisenga senga soki tozomema ngo ka tina poto. Mais bino pe quelque part son les a raté ba tu peux faire vraiment so bien que la commune na uta en Afrique na sengaka omoni na poto walo babandeko boyo kaka soni ngape na loba ngo na poto eza mboko nga na koyoka soni te oye pourquoi nga na poto na koyoka soni te jamais nga na kozo musala na nga oye kobokola mwasi na nga na bana oye kofutela nga ndaku nayoka soni po kongole moko komona nga na osala non soni na ba na sens ka ko senga zela kasi te yango na loba ifato longola na no soni ya ko travailler na poto. Ko travailler ça probité mon frère. Même les bana nazo kombo. Kasi eloko esala bato bakoma babandia babanda kofinga bango ke bisenga senga ezali soni ya okendo luka musala. Kayu odora papa we manolo bakeno na kene na poto la beta kayu ezani. Kayu ezani. Obeta boulot na yo kokombola femme de ménage na boza. Nga yokaka na yoka ba era poto kuta baona poto bana bafanda bazomi kanda kala. Na ba era baloba bakosala te. Bakoki kosala te. Akoki kosala te ba misala ya poto akoki kosala te. Non, c'est bien. Bakarine bakoki kosala te. Philo amène moi mon sac là. Bari bakoki kosala te. Yaya pona koma lelo na niveau o na komi amène moi mon sac là que je mets mes dossiers. Pona koma lelo na niveau o nga na komi papa na s'intégrer na makambo ya mundele. Oui. Mundela moni ba sacrifice na osala. Na c'est ça. Moi, ça qui là que j'ai mis le dossier au lieu de blessing. Là, ça qui là. Oh, papa, ya, dans la qui ça, au moment où les lois biso boto, est-ce na ba passeport ya Afrique qui t'est, comme na ba passeport ya Union Européenne, pourquoi? Ya, ezambala ya liboso, na la parce que bato mususu balanda ken piana, ba ken wana sa ba aventure, ya comme ça parce que ken piana le 1er mars 2020 nayaki na bana na ngai poto nayaki na poto awa pona sala masekite nayaki na fandisa nanu makambo na ngai stable zela nanu zela azala wana ozonga ozo comprendre lelo na fier bana na bana na nga toyaki biso misatu toana 3 passeports na biso yango non koloba kutu bon toana 3 passeports na biso oyo eza sur eloko ba congolais te donc eloko premièrement nanu nalandelaki makambo na nga na lignement na logique parce que nayaki kosala maseke na mutu te nayaki koyoka soni ya mutu te non nayaki koyoka soni ya mutu te nayaki koyoka soni ya mutu te awa soki na na kopi na nga nakende Amérique na kei ozo comprendre kata nayaki na ngai koyoka soni ya mutu te donc nayaki na ngai te ke o mutu akoseka nga nakombola balabala nasala nini nazwa donc awa eza ewe makambo oyo etali nini eza te na se sacrifice na lamuka 4 heures na ngai na kei misala na ngai na osentege yaya oyo amoni ngai nabengaka ye nabete matolo aloba yango abenga youtuber moko basala émission na ya awa nasengaka na ngai te soki na posa ya mbongo na obenga oncle na nga oncle Patrick ya misi ya mama Julien Ngongo basala nga mwa virement ozo comprendre ke na banda bisenga senga bino batu ya libanda boko banda kotonga nga bino batu ya libanda boko banda kotsolanga na Belgique awa nakutaki oncle na ngai oyo pe aza mutu ya souffrance te oncle Patrick ya misi ya mama Julien Ngongo soki na besoin ya mbongo salinga mutu passe c'est Pauline Lumumba eza nde nini c'est Pauline akozwa
atindelinga yaya eza na bato ebele na poto awa aza ata na saki moko te atiaka mikanda neti nga nde na bonga na bina na Belgique oyo kutu eza saki oyo kutu badossier ya mike naza na basaki ya mokongo si etondi na bapapier ekili osokopa mpona nini biso tokoya na poto awa mboka ya bato toyeya na mboka ya bato tolingi tobanda kovivre na bisengasenga remete sa tolingi tobanda kovivre na bisenga mpona nini toyokisa yaya comportement ya Kinshasa tomemango na poto ngai awa oyo mimoni aza elombe mobali n'importe quel musala na kosala soki oza elombe mobali n'importe quel musala na kosala zwa kaka kamera na yo filme nga tia na réseaux sociaux na yo comme ça oyeba ndenge moto epelelaka mutu nga naosala mosala nanga ou bien na formation nanga yo ozofilme nga oposte yango mpona koseka nga mondele ayebi ke mutu oyo aza serie na mboka na ye fo asala bino lelo bobi tokosala te biso toya bastar nakosala mosala oyo mutu akomona nga te nasala babisala ya poto soki okoka misala ya poto te place ino eza na Afrique tokokanga lelo bafali neti bandoki kaka pour rien parce que manike namoni place moko alobi soki nayebaki nanga boyeke bakoya bapesa nga visa mpo baotika nga na situation ya boye na ngai nazwa te mais quelle honte pourquoi bandeko na biso bozomikomisa na baniveau ya boye bato oyo baleki biso na poto awa baza ebele oyo bakendaka babisala bana oyo ya mike yaya bana oyo ya mike batemwa na bajipe ya danger zela yaya meme yoka ndenge tosala no émission boye osala émission na nga boye mpo eza outi osilisa bamisala na yo kuna lelo kutu weekend boye osalaka na yo te na bajour ozalaka na baboulot bato mosusu baomona baémission na biso eza baintervalle pourquoi occupation na yo na baoccupation na nga epermettre totournaka chaque jour te tokolukaka tozala libre te mpo tosepelisa bato bamonaka biso na réseaux sociaux komonamona biso wana na baréseau bamonaka biso kaka tolobaka ezo aportele biso nini sikoyo yebisanga sikoyo vraiment nga nazwa vi na ngai nabebisa vi na ngai mpo nasepelisa bato ya mokili bamona nga na osala balive à tout moment non soki boza na posa ya ken azalaka na concurrence ya Kistar nga na osala sous concurrence ya parce que makambo oyo ngai na preparaki oyo ngai nazalaki kose sacrifier bozomona nga heure nyonso eloko bimi boye ngakei na bimisi mutu nazali koluka na stabilize vie ya bana nanga na minute oyo nana te ya distraction wana te na minute oyo na prepare retraite na ngai na kimukolo soki naza esu na makasi ya kosala te mundele azula nga en charge soki na milukeli soki na prepare lobi na ngai lelo te mutu akoprepare yango na place na ngai akozala te chacun pour soi ya na fani na mboko mutu ya biro na mutu osala na balabala baofutama ndenge moko apres oyebisaka nga na néglige makambo misala bastar par rapport peut-être na Congo mais awa yo mona petit musu baza oyo babayima bastar même pas baza même pas bastar mais ta bakar baza nango yaya bato bakongole fo boye beloko moko na omona bato ebele baokondane Ansi Luzolo ke Ansi yo ozalaka na Karine na Belgique opesaki conseil te yaya oza sir Ansi Luzolo ndenge abimaka ntongo na ye wana akendaka bamisala awa na poto ba Ansi Luzolo bakendaka misala balanichese bakendaka misala comédien tu oyokaka na poto awa basami mokili bakendaka bamisala oyebisanga Karine aleki Ansi Luzolo na Kistar Ansi akendaka mosala alataka mpe bateni yaya soki botali basacrifice oyo tokendaka kosala tolataka bilamba moko boye pena bilamba wa mosala wana tokomaka pena neti mutu auti na kati ya poubele oye mosala olati pena bilamba oyo misala koko blagi te eza bilamba nord yango moto ozobimisa bachache yango moto ozobimisa biloko tu bilamba mosala yango eza bilamba ya or yango nde moto ozobimisa yango bilamba yango moto ofusa yango ndako yango wana ti
yaya nakamwe namoni video moko ndeko na biso Glory Olangi Glory azana no jeune mais malobo Glory alobi na poto awa basi ebele bakoma préféré bakende luka mibali na Kinshasa po mibali ya poto mikongo esi ekufa bamisali eleki donc ozo décourager bana ya poto basala te donc bana ya poto bazela bana poto basala te donc bino bana basi soki mobali peut-être mokongo ebebi peut-être mso na misala donc bosenga basi bakende koluka mibali na Kinshasa est-ce eza konzerana na chela ponga nga na loba loba te ce n'est pas bien na sepela kite na maloba wana oyo Glory alobaki eza mabe makasi eza pena mabe yoka za chama kunda poto na nzoto na ngabomba makamoleka na poto poto expliquer ba réalité ba yeba ke poto za koteka lupango to koma mutu poto po koma ba locataire tu sais combien ba parents ba koma ba locataire à cause de tina moi na poto est-ce que vous voyez bien parce que bon la ça biso ke poto visa ka miel corps et quoi ya ka mais ça mboka ba réalité ke on a poto et ça facilité koleka Kinshasa pona kina yebika na beta to pa mama na ngaleki na fafa na olia non là na salon René nabia est-ce que toke nango poto eza facile te koleka Kinshasa ya to kolo balangage vraiment oza si pena moto asala ka moto azwaka salaire yo dengo za bokolo bakie okolo bakie Kinshasa l'équipe poto okolo décider le loki otika poto ke no Kinshasa jamais na okende te pourquoi David omoni ndeko na biso Gloria jour kozwa musala awa soki na sali musala sili chômage ezofutanga baorganise eze ebele oyo nasalaki nde na contribuaka bazozwanga charge na kini nakosala lelo sili naolala nzala bafuta ya pale te masole siko balangage oyo bino mpena bozala bapoto wana nayebi te soki bootrouvango normal poto na nzoto na nga bomba makambo elekaka na poto poto expliquer ba réalité ba yeba ke poto za koteka lupango to koma mutu poto po koma ba locataire tu sais combien ba parents ba koma ba locataire à cause de tina moi na poto est-ce que vous voyez bien parce que bon la ça biso ke poto visa ka miel corps et quoi ya ka mais ça mboka ba réalité ke on a poto et ça facilité koleka Kinshasa pona kina yebika na beta to pa mama na ngaleki na fafa na olia non là dans le salon to vendre choses toi na foot to aroboko la sortation minerve na poto c'est sikoyo koma ndeko na ngai Gloria na poto awa ocha ya na osenga na bafamille papa abota bino boza soki seti papa soki akufi na ndenge ya logique bokozwa lupango na bino boteki boye koluka vi na bino na Europe parce que ya poto eza bagarantie ya vie ebele ya nafandaka na poto bana nanga nafutela bango ata minerval te oyebisanga eza garantie te nafandaka na poto bana nanga ata biki ya pamba nasombela bango te basombaka nyonso na leta oyebisanga eza garantie te nafandaka na poto bana nanga baliaka na ekole na mbongo nga natiaka ata 10 francs te eza garantie ya vie te nafandaka na poto bana baotangisa bango fele mundele chaque mois aofuta lisusu bana eza garantie te nga depuis nabotama na Congo tina koli tina boti bana leta se kabelanga afutanga ata $10 mais baotindelo lettre ya naochozwa lettre ke biso leta belge toza na nyongo toza na mbongo oyo ifo to devoir oyo ya bana depo ya naoloba walai babisinga babi toza na mbongo na yo ya bana eza 20 000 € oyo ifo topesa yo nabi bana yango basali nini yango mbongo ya envers bana yango basali nini balobaka ifo bapesa bango yango epesi yo trouble sikoyo ngai so naotalaki imbécile oyo ya bandeko na biso oyo ya bareseau sociaux makambo baloba ezaki imbécile kimbécilité après tout kana clé na oyebiso eloko moko lelo soki osali ntina mokolo na yo sikoyo na nini osilisi sikoyo komi na ba 65 ans l'état na osupporte yo oyebisanga l'état na osupporte en plus pe erosala ata formation ata mosala mundele mpo encourage yo aotindelo balettre ya remerciement ke tomoni obandaki place boye osinteresse okoti bakuru boye tomoni ozosala boye baotindelo balettre ya motivation bandeko soki nanu
okoti na système ya mondele te soki mondele ayebi yo nanu te kozala presse yawe okosa bato te soki nano okoti na kati ya réalité ya baavantage oyo mondele apesaka motu te bozala presse yawe okosa badeko te oyo baza na Kinshasa wana mais mpo oni olingi obetala histoire moko boye oyo yo omaîtrise te po oyo oteya bato mais il faut ozala beye na kati ya système ya mondele ozala na kati ya baavantage yo oza na kati ya baavantage te ozoya oteya bato siko bato oyo wana kati ya baavantage ya système ya mondele neti oyo oteyanga neti nini mateya nini oteyanga ya Simo Kimbangu yokutoza papa Dodi donc kokati Dodi yango oyebi Makisembe excusez-moi moniteur na simaki passeport awa parce que oyebi jour nazaki awa na parler bato bazobenga oyebi toza awa na yo mais Patrick abenga biso Patrick chambre yo na salle mokonzi abenga awa groupe bato baza na kati ya parler na masa na biso Patrick discussion non neza bekeni neza bazokosa zo le côté le kuta oyebi yango te naza awa na parler yango mona simaki passeport nalobi ya est-ce que intégration ça très capital oyebi pourquoi na simbika ba passeport parce que na bana to misatu quand même ba passeport otokoza nango actuellement eza misatu eza bino ya Congo te donc na bilo na mususu ya nzoto sikoyo problème ezali ezake badeko na biso oyo bazoluka basala bilo mo boneti biso bato ba na poto ba mene via tina te bato pe ya to mene ba via ya tina batika bilo kwa nzala sa ya depuis na ya poto l'état mutu azwaka nga charge banda makambu nyonso après bo yebisa ba poto eza Kinshasa leki ya baba kizengi baba zomba babolole bien abolola kizengi yoke ndoloba Kinshasa leki poto abolole pani lokuta boye ko yaya pani ozo lokuta boye pani kwa yaya ndeko oyo bozala na ngai soki ozo okazo okende États-Unis Canada Europe teka ndako ya mama abino teka yango eza ndako wana eza nango na avenir bana ya bawabelo wango bana bapoto yo bisabana ya bapauvre ke poto eza danger te bana ba président bana ba ministre nyo so ça yebisanga bana ya bajibe baza na poto yo ke ndeza mutu mo azolanda biso ke poto eza bien te de la forêt bana basawa kofi bana ye bana poto yo lo ba nini wera bana ne baza na poto jibe bana ne baza bafana na bapoto Kisekedi bana bana Kisekedi kutu bana bana poto ba ministre tout bana baza yemo Kisekedi papa na bango azalaka danger na Congo mais bango ba ke kola na poto ya botika ko kuta ngwa boyko soki nanu kombono efandi na kati ya système ya mondele te kozala presse ya boya ko expliquer bato ba connerie te ba bêtise ozo ba bêtise o bakambo boyo bloga ya bêtise na poto so na poto so na poto na nzoto na ngabonga makambo leka na poto toto expliquer ba réalité ba yeba ke poto za koteka lupango te poma mutu poto poko ba locataire c'est comme ba parents ba koma ba locataire à cause de tina moi na poto est-ce que vous voyez bien parce que bon la sera biso ke poto vie za kamien or ekoya kamisa mboka ba réalité ke on na poto eza facile ko leka Kinshasa pona kina yebika na beta to pa mama na ngaleki na fafa na olia non là dans le salon tu vends la chose toi on a foutu à robot la software mais nerveux là pourtant c'est pas le cas c'est pas tout le monde mais majorité ça bongo qui a monté chacun portera son propre charge na kina bika na obima na kebo na kuta fufu na ngamo elala comme ça na la lie journée les gars alobi na Kinshasa obima akuta fufu na elala et pas de kona mo ko alie na ya les Venezuela na e pa non na kuta fufu elala c'est na kuta le sermon nasi madame non abitela ngana no mai kuna ngamba yo lingana lia kupela la kana yo récit matin siko bon ya lobi Kinshasa l'équipe poto donc moko ba lia kupela la o compare je suis là ngamba qui se parce que biso na mabaki madame batini ya batumbo c'est ça le problème le premier de l'eau contrôler ma téléphone le total bato akini batini na biso awa mais biso totini na bango c'est ça le problème non tout ça en tout cas gloire bato balanda biso baza ebele balanda baza ebele
Oh, ça un exemple ya salité. Il y a un exemple pena ya salité makasi. Donc moi je parle en général à sens que non, moi regarde le lobby, c'est-à-dire quand tu n'es pas dans le système. Président de la République qui a Congo yozo lobaki, Congo est bien qu'on les capote. Malade n'a qui dans un. Voilà. C'est-à-dire surtout qu'il y a un angle belé où trouver le président qui non le rectifier pendant la parole. En général. Mais gloire est facile na batu pardon parce que il faut qu'on s'en batu pardon. Et ça ba langage moko boy oyo biso nyonso tout wana ba poto to ko linga te mutu a ridiculiser poto na ba oza bilo lokuta oyo. Vraiment Bakizé, merci beaucoup na qui pour na kutana lilo le tout ça le 1er mars 2025 kama moizo likani belé dans ba camion tu parce que ba yo bi combien de fois biso to fanda ba kini wana ko déranger ba sœur Poli Lumumba RDC monde. Ko déranger bango batindela kaso bango. Ko déranger ba vie maison mbata kuta na feu de site. Après yo kendolo ba o ba n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi ça. Vraiment même adoma ouais te French de yo wana. Donc ngobo l'état yo uti na o Afrique no ya l'état jo a charge atangisa bana na afuta yo azo aider yo. Na quelle formation ba futa ga ba futa de formation mayele na yo moko no kama ba futa on. Donc les sous d'abord ça va sur au mieux ça sous mususu. Au début, si tu programmé, nous on paye. Donc, imaginez-vous. Gloria. Donc, quand tu as un biso pena tozo pena ba abonné ba pesi au carte. Au foot 12 € pas ma carte na otambo na ba transport une année complète na 12 €. Vous n'avez pas que de ma fala asura mona na carburant be shu musula mona ke kare mubulu kwa na tiki ngo mo na shu na bis na ka 12 € balibi on a ibagate madame c'est kilo sana banini. Parce que bano abiso o ba foot to foot la bango ba transport na Congo wana mais awa ba otambo na ba train ba bis gratuit. Aïe 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 totika ki mutema mabeko. Vraiment Bakizé, merci beaucoup. Ngala yana luko journal lelo na habité sur ça. Pe mondele lisusu soko kepa na yo lobino c'est provision na biso silimbango bazo stock ya biloko kendo tshana ndako pona bana. Vraiment. Aïe aïe aïe. Ata ki seke de kutu na poubelle na place ya ko boka ta fufu boto mona kango te. On met déjà tout le côté wana. Yo bi poubelle ki seke. Na tekala ya koto. O mana chibiso awa to mona ga mondela le bibi loko ya zubi loko abwaki libanda buto lokota na yazwa. Na ba ministre mboka na biso bakiti na bango o ya kala. Place baboka ka baboka pete donc ba frigo to mona ba frigo libanda. Aïe aïe to tika ba comparaison bozoba. Tokokata na biso poto kende na biso na ebiki tu bashuka ebele ndeka kena lobi biso sala ka donc to misala donc le bac tout sur la parce que on mesamo ebele vraiment to komi presque na suka bon kena ebite dernier mot na yo tenga na dernier moté parce que ba émission ko sala eza ebele moi je pense to kosuka awa to tika ndeko décourager baninga mususu parce que kini batu akemba kini muto akufa likola azanga kisi ya 1 € mais awa mundela traité yo nana traité yo mususu pe traitement na nyonso ekeka ofele l'état moko afuta ya to tika na bloko ata ozana mukanda te traitement bakozwa yo nano en charge aza mundele pena même ozana le côté ou tu as fait ko lelo ozana le côté nini te mundele d'abord santé na yo ba traiter yo bien tina suka après ba tuni facture ceux qui possèdent le statut dans les années mais ba traiter d'abord papa do kata biso OK ciao